mbote na bino nyonso balandi ya site na bino ya munene www Congo Suisse TV ya Maître John Simao babengi boss de boss mutasimbi des sites na mbala moko. Na kati émission na bino bolingaka Paradis des artistes où ezalaka toujours présenté par votre humble servante Roline Tumbala Diva, autre m'appelé Donabeja de la presse na yambeli bino Piroger tokosola nae tokobeta masolo tellement pesa première fois pe na yambaye na plateau na ngai na site na bino oyo pe ya munene oyo bolingaka mingi tokosola nae to ba biographie nae to besika uta pourquoi ça là makambo azape stable tantôt aza côté tantôt aza côté kuna au juste des années to solana et to ba un peu qu'est-ce qui se passe nae qu'est-ce qui se passe na ba projet nae peut-être na nous akokisi ba makambo aza nango posa te yango nazo yungana na komi vraiment stable te déjà nazo yamba déjà invité na ngaza déjà na plateau bonjour Piroger. Ouais bonjour maman Labiso donc mbote na yo mbote pe na ba banso bazuli baku ya bolandi lolaka ya Congo son excellence papa Yoji Piroger mwana mboka donc liboso matalata mabino. Oui, na pesimbote na Eliane Fuku na Allemagne, na pesimbote na Arni Ange Motema Pembe na Allemagne. Piroger, tolingi toyeba un peu biographie na o utawapi, o salanini, o zalanini avokoma, avatokoma na makamba maison mère. Donc Piroger, ah ipanayo na site na yo. Piroger naza congolais, donc naza mungala mongo penza donc mongo. Donc moi na maman Cécile Intole. Na papa Mathieu Ilinga mon défunt papa donc Piroger na tangi ba classe na ngai bien na tamboli de lo Piroger na 97 tango wenge bande on a besoin so balongwaki tango wenge tikala ke pas présent Werason na venepso le fondé Didier Masela ndo monaki sikoyo biso ba Piroger to pona kan ya Werason. Donc, dans le banda pas Werason depuis 1997 tilelo toi en 2018. Pas Werason aux alaka nous en tant que musicien, en tant que nani, en tant que attaché naé, en tant que pure petit naé, en tant que mutu naé kati donc on peut comprendre Piroger azala nani pas Werason. Merci pour la question Kitoko. Déjà en 97, Nazala fanatique simple. Donc le roi fanatique au bas la biso de loin de quoi. Mais Nazala déjà de près parce que Nazala il y a la zamba. Donc biso mato benant to banda esprit à info dernier. Ban info dernier biso bato banda tel malibanda la samba wana. Isa biso. So tel même clip il y a doyen Limon Nzembone avec Crésois au mona Piroger na katwana parmi ba fanatique bana na banda la wera biso to na katwana. Tant que comme on a 2000 ans de Piroger n'a pas sa qualité artistique n'a comme chanteur n'a qu'à opération Dragon le roi de la forêt sali album qui bouille sans pipa a sa deuxième équipe opération Dragon donc parmi ba récrit ba biso à Piroger autour na quatre donc déjà n'a pas sa talent n'a ba capacité n'a. Excusez na quatre te ozalaka fan balamoko OK balamoko na musique donc oyemba déjà quelque part ou soit ezaki première fois na yo ba sélectionné pe na musique. Non na banda oyemba déjà de mon bas âge na banda ma dans la classe na banda ma pamba kutu à l'époque penza wana là on a na wenge bango nyos ensemble quoi na classe babando benga nga jibem piana et puis ba corpulence biso ba tominer moi pembe moi nini pour battre musuba yebate na za mungala battre musuba kansanga na za muluba donc bamando benga jibem piana mais na bando lingo yembaka loka Werason wa dana ba classe wa dana ba primaire na ba secondaire alors tant on a yembaka dans na tika yembata na orchestre mo ata quartier te ndé tant on a ya maison mais tant que fanatique mais na zaki fanatique na landela de prima bandu le type na ligo yemba pamba ko yemba pamba yoga déjà le défunt papa Nico wa Congo donc yem tata chargé pour l'encadrement opération Dragon abanda oyo kanga na yemba abima yo li yemba pamba bondere nini oza yemba pamba ya ko l'accession yemba musala ya ko l'accès mutala na yo ndé na ba 2000 ans na yo sala test
na Opération Dragon na yemba penza bato baningana la zamba wana bato kao bandimati taka mutu bayebeka fanatique batala ba matin na podium ma yembi boye mokile sepeli tango banzo yemba mbala moko au côté orchestre to ezalaki non tant que c'est na côté Opération Dragon deuxième équipe ya Wenge Musique Maison Mère na yemba vocal avec na Melia dado ya fanie oinonde motema nanga espoir nanga ekomi kobeba Mapoline nzango dide abonge mama Ive bandudi nani apesanga maina mela keve mawanda jise songo ale barakuda mawa Sio maboko betama na la zamba piroger bandiminga mbala mope na bandi pe ko yemba na Opération Drapeau biso bana yemba ba nzemba Maison Mère donc to bando ça enlever le rideau il y a Maison Mère avant ba Ferré ba Gianni ba Lacoste ba banda ce ko yemba biso ne to banda au salon oui après on a ce ko ya ki ça les sousuni na Maison Mère pour na lelo okoma oyo za lelo 2009 donc 9 ans à l'époque adversaire na biso ya tango wana o boye bito tanga kombote ba bazaka na prémisse de sala ke wera sona ke beta double zénith na Paris biso to tigalo tigalo siko yo fiki ne bimi donc ba fanatique ba se retrouver te wera sona na Paris nde ba lo ba non ba sengisko sponsor na biso Skol a produit Opération Dragon babilo ouais raté ma format de bana mobe ba yo biso to beta fara na ba adversaire na biso wana tango wana to beta boy de 22h 6h 7h ba ya ba kima ba ya wana ba longwa kuna donc ba masana mususu wana ya ba adversaire à l'époque ba longwa biso ce que Opération Dragon to quotidien ti 8h to wana podium to yemba Wenge. Ils ont une absence, il y a Mongiama. Wana le roi de la forêt na double zénith. Biso Opération Dragon to beta bango kao. Oui, Piroger, siko a olobi pe oyemba ka betela biso souvent vocal muke pour na toyeba si réellement aux alapé en ordre to ose la ka banze ODG bima ou soti moko yemba yango nozongi c'est la ka batukena. Oui, na yemba ka sérieusement na yemba. Comme singa juste lokola moto na nualinga te na la vie ba façon na yo regard pe sourire et l'obéli na yo démarche la mwisinga et pana yo na zongi lokola bébé na maboko mama bijou kalumuna melakisanga lokola élève na école maternelle Maman na Curtis pesanga ya yo mibeko bijou na koto sa soki toyebaka destiné ya la vie ya moto nena sambri yo te na bafopa ya la vie espère ozongisi la joie na motema papa lokola mboko yo euti na la guerre ezwi la paix. Oui, vraiment, natikali vraiment. Ngatikala na ngaso mutu naza fan donc naza fan ya belle musique. Ndeti moi voana na moi loyembo ani salinga bien makasi. Siko eloko nyinyi salaki otika musique mbala moko okoma na ki porter parole. Destiné ya la vie ya moto. Mena samaya na macha ya la vie. Donc, destin moto et bana la nzambe. Nga Piroger na eba na nga oyemba, na lini oyemba. On comprend, nzamba pesanga belle voix na zo yemba. Mais nazana formateur mo aza visionnaire de la musique congolaise. Le roi de la forêt Werason. Oya format depuis Wenge 4x4 BCBG tout terrain azana litoi. Yesa ndimi mutu ana bimara danger. Ndenga ndima ba vena biso jibe piana. Baziba andima musala na lelo vena biso pe pas mal à sepelsa mokil. Ndenga ndima ba vena biso ba lempela. Ndenga ndima manda chante
andima ndenga andima be meli alias de mingongo andima ba faire cher de poule bateau autour lelo bateau abime belé donc Wera Son aza visionnaire de la musique congolaise atali Piroger aza na belle voix mais tane na oyembe kokiti mais il faut Piroger ayebana tane nesko oyebana ikoki ndo moni les rois de la forêt ce qu'a transféranga des chanteurs en porte-parole lelo bateau sepelate au monde que Wera Son avait toujours raison lelo tant on a de chanter Wera Son azaki na raison mais en attendant peu moko regrettaka soki lelo na continuer ka carrière na musicale so na zalavma na zo yemba mais lelo na ngena koma na niveau nini à l'époque ton oyemba na ebara yoji te mais lelo na koma papa yoji on comprendre à l'époque quand on a ebara yoji te mais lelo na koma papa yoji à travers qui porte parole na beti yoji a chemise ti na nini on comprendre on est pour na nanywana parce que c'est pour na Wera Son a visionnaire de la musique congolaise a piste on a porte-parole le monde entier banga chanter ba banga ti lelo mokili mobimba yebinga et na l'équipe a chanteur belé na succès lelo nga Piroger on a vraiment sans blague yebisanga chanteur ni no loba na yebisayo donc lelo na l'équipe a chanteur belé na succès prévenez matanga avec notre bipoli et où tu aux anjili il y avait beaucoup de chanteurs na ba chanteur ba anjili na ba musicien ba leader ba uteke belé ba yaki matanga na mais tant moi na Wera porte parole Wera yaki wana tant na mata podium na loba na komba Wera na kita na même terrain surtout ba yembelanga yewana Piroger moi na Wera yewa donc eza blague tu donc Wera Son aza musicien nzete on comprend Wera Son a musicien nzete donc yene mta pesa ka promouvoir ka a pesa banda ba wenge 4x4 tilelo a pesa na maison mère tilelo ba tozo bima oui siko koto total la koto komi sous mutabale renaissance koto yo donc aussi c'est ça nyango parce que osana nous peut stabilité koto yo balé koto yo musique koto qui porte parole yo no linga za stabilité maintenant ils sont stable hein instable malgré biso batama bomumine ne bolobara to stabilité bokomo benga biso papa sans chéri ka boye o basi baboya biso non instable nga Piroger instable Renaissance ces équipes chéri na les équipes na lingara mutuna mutaza na couleur na préféré nga na moi na Renaissance équipe onzamba kumisara ya ona za na droit ça na liki na TV na le Wera Son na bimisa pe moi liloba na compte Renaissance voilà nini sous Tomoni liboso na biso diplôme d'excellence. Expliquez biso sous diplôme d'excellence wana swezani. Esika Wera Son a raison. Wera Son a le visionnaire de la musique congolaise. Na chant l'option na so eloro mais le long qui porte parole ba pesinga diplôme d'excellence. Naza excellent porte-parole. Son excellence Piroger mon mboka. Depuis le monde de porte-parole existant dans le monde yo, nano porte-parole morazwa mérite à boité. À l'époque même à venir honorable qui bibino bolakisaka ba visa ba passeport bango balakisaka ba visa est-ce que différence na bango ne yangwana au moment bango balakisa ba visa na ba passeport nga passeport yangwana na tina la santé o pesa na carte na ngona tina la santé ba doit taper ba na besoin na ngote donc bango balakisa ba visa ba passeport nga na la diplôme d'excellence nga na za excellent porte-parole banda ba l'époque honorable King Tequila ba Jean Gomer ba Kisinjora o ba Didier Dumenene ba Charlie Balaka o ba banani sou ba 4 coins Kandala ba Roger Ngandu ba Mosaka ba nani sou do ba porte-parole sur ba leka moko zo diplôme moté lelo nga na sa fierté na bango donc venera King Tequila tanga mona nga sanga petit tu fais notre fierté sans carré de compte mona nga bi Piroger mona mboka courage na mondo pendo biso to kanga boye mais yo yé du solo bimi Théosa Mobali. Et ça, c'est leur fierté. Il y a un enseigne un peu de comme soupe. Bon, ça a courage à féliciter Piroger parce que ils ont fierté à porte-parole. Un porte-parole a eu diplôme d'excellence. Piroger, moi, que Mutuna Mukio bandekopé batunaki, pourquoi à chaque fois ceux qui sont musiciens, les cas et pas Wera, bazala toujours na ranking na maison mère. Pourquoi ils allaient à bon? Ils allaient à ranking na maison mère. Emile Elias. Est-ce que mon acabo ça dans la ranking à maison mère?
yo mona JDT azana ranki na maison mère yo mona mutoloka Fabrigas azana ranki na maison mère déplique Fabrigas a uto bongisa mikolo po bayamba po abebisa journée yebisanga mabe Fabrigas aloba banda longwa maison mère banda asala carrière solo itanga la talika moi mabe Fabrigas aloba côté nini boni rien ezanga ba musicien nzamba skela mokili bon mokili eza monde à surprise mokili monde ya surprise mama ngai na ebaki te o baninga na kanisa bandeko nde banguna nanga batelanga mitambu nzela nyonso baluka wera sona kweya likambo akokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa o na mokili eza na bato bazalaka reconnaissant na baingra donc esalama bongo eza na baoyo bakozala baingra et après on va reconnaissant ba on va reconnaissant nzamba opambola bango ba on va bengra vraiment ba kutanaka na les foot na bango voilà Pire depuis 2017 où il quitti les locaux c'est la biso bilan ya année passée na ngayo bien à maison même ya yo année 2017 sans vous mentir ma sœur ezaki bina mabe pour na ngai au mona pour na sens que na perdre ba être cher ming. Déjà en février, na pédagi papa le qui n'a propre. Donc on a le roi likundia famille bien ça y problème pour na beta matolo. Mon regretté ingénieur Bolonda Jean-Pierre JP. Donc en février quand père akindagi. Tu vois comment na juin père donc na février tu vois comment na mars avril non na décembre il y a 2016 pardon. Oncle n'a propre Koufaki, mon regretté non bienvenu. To côté 2017 na février, père allait accueillir. Na juin, père a coulu accueillir. Na septembre, ndeko moi c'est ndeko nanga autorisaki ba pire accueillir. Wana nga na voyage. To comme na ba novembre père allait qui n'a ndoi nanga propre accueillir. Au senti qu'il y a un mot frappé fort sur le plan ba perte en vie humaine. Alors, ils ont un émo vraiment, mon akane na sa na salayite. Bilan bilan négatif par rapport à ma bébé na 2017 mais nzambe à la kinga année 2018 et vous appelez ma bagitoko. Vous comprenez? Bilan wenge musique à maison mère na année 2017 qui toko très positif. Vous comprenez? Début l'épisode déjà tous qui na ba concert na Angola, na ba Tanzanie, partout. Tu vois comment na katikati tu as ça album 7 jours de la semaine. D'abord retour ya présent na Werason tant aux États-Unis et beaucoup monde. Tu vois ça album 7 jours de la semaine. Ningi simo kilmarambo ezala sur te ezongaki à travers album à Werason. Et biso yo peut to kunasuka to sali opération to tonga ba stade. Voilà bilan qui toko. Expliquez biso non affaire Tonga Stade. Opération Tonga Stade, Ezali, Likanisia Werason. Werason, le roi de la forêt, tant que patriote, à Monaki, que Mboka na biso to na réconciliation nationale. Mais Werason, a qui Stade Tonga Manaba, 26 provinces pour Léopard na biso et betara partout. Il y a un moni Werason, à une option, il y a Coco, ça dossier dans le ministère du Sport pour que Abetara concert partout. Bon, on se tourne à sa ministère. Il y a une idée qui toque au ministère, c'est que là, les lots, tous bêta partout. Donc, bon, on se quota, tous sa ministère pour battre le stade partout dans Congo. Intérêt à Wera na Makambwa na nyo Suizani. Ezara Mboka na Congo. Ezara Bolingo Mboka, patriote. On comprend, souci à Wera Ezali, Mboka na Ezala doté na ba infrastructure sportive ya bien. On comprend. Pour que permettre, bande on a fait ce pe, bazana na ba fin fond. Bazana talent, exercer talent à l'époque le biki Werason appelé ça dont na équipe le la Vita Club DSMP na Dragon appelé ça ba don ba bis ezara et autant na poche ne moko Werason a repé ça sous a betel équipe à Renaissance équipe nanga équipe nzamba komisa a betel so concert na stade tata faire ba tout plein. Bon, on surtout recette, on se quota après ça, Bakambi équipe Renaissance. Donc même idée où la sans on les autres bêtes à concert partout dans 26 provinces. Bon, on surtout après ça, le ministère à sport pour battre le sur le stade. Et puis Roger, relation il y a où la son agi bien pianiste en ligne. Donc ceux qui habitent la musique.
le roi de la forêt peut avoir une bonne relation. Donc, ceux qui abîment sa album, oui, le roi de la forêt avoir une bonne relation. Ceux qui ont un concert, à voir Jaka, en tout cas, avoir une bonne relation. Pourquoi vous avez fait bien à l'ibomounen? En tout cas, maman, question on a Kolobasu bon côté. Vous comprenez? Kolobasu papa baninga. Jamais non plus. Vous comprenez? Puis Roger est-ce que plan? Et alors, il y a une émission monde au sala. Il y a ça dans la chambre. Il y a une la qui n'a pas été kolala. Le roi Bino Bolingaka Kozoba, tout cas, Mutaza, là, à côté de la briscanga. À côté de la lali. Muninga non bi, ozola la héros, ngana bibi soba tama bomomine ne tola héros. Ça n'a bibo parce que na lobi na mutu. Na bi na mutu te, na bi na ngamo ko ngamo piro général bomonene. Mais na okamo poni ne soba batu. On comprend. Là, je peux me dire que c'est la hasard na idée on a été. Mais bino de bokani c'est lié. Je n'ai pas intérêt à finir président orchestre. Tant que mon patron n'ingère pas de gens. Mon patron a se servi à la polémique. Mon patron c'est un ambassadeur de la paix. Lobby peut-être succès si libino on a beaucoup mon fingana. Yo sommes présent dans la TV vandi pendant vanda loba. Mon succès si libo mon na TV a fandi a babiloba loba wana de bo comprendre moto succès sili azan elo ka sala sauter ngo azolo babiloba loba mais yo so moni présent na nga vanda na TV pena ba loba botu na ba question loba loba yo so moni. Pourquoi est-ce que vous benga jibem piana les milliardaires le nini les bidaires en tout cas na yebi ngo te wana foto na koto yo ka kombo na ngana yebi te relation dans na musaki zandeni Mosaka relation na ngeza ke na China ngai na nzombo na lamba na lia yango na ne relation na ngana Mosaka esunde nyinyo no lamba expliquer biso mukie terme wana e boyo lamba te yo na lamba ndunda Mosaka te obia pondo Mosaka yo lamba ngote Blanchard Mosaka nde na lobi kasi Mosaka pembe blanche Mosaka pembe. Mosaka ezala nango pembe te ezalaka couleur ya mafuta mbili. Et bon ndeni ozo comme sango blanc. Mosaka za baro pena to lamba na ngai boye to lambi yango na makaku. Ou bien na nzombo to zu Mosaka to tie wana to lambi yango. Ou bien biso bangala to lamba pondo Mosaka. To tie masango. Ou bien to lion na mbala. On comprend. Donc relation ngana kozana ngana mungala na lobby hein. Blanchard Mosaka porte-parole ya JB Mpiana. Bongo lobate. Wana Koko bar na bisote. Ah. Koko. En tout cas, mango koto me respect na Koko Mosaka. Talara Koko bar Mosaka. Wana bena don me respect na Koko. Komi Koko na. Oh. Yaza mukolo même ya leader na e. Ya bandim lelo. Yo, pa on est mona que chez les parents bongo. D'ailleurs on mona mona muke. Chez les parents, mais chez les parents, ils sont mis mapangu, ils sont mis mituka, chez les parents. Il est permis à tout le monde de rêver. Attends, avion, c'est-à-dire ils ont d'autres zoloba, ils ont d'autres réalité. Ils ont le droit à rêver. Ils ont mutu. Yo ça. Ils ont le droit, c'est son droit. Il est permis à tout le monde de rêver. C'est mutu rêver. Et bon, ils ont pixé d'autres plans. Programme ya mouvement zandeni. En tout cas, tu outi ba tourner, tu tonga ba start, tu outi na Okatanga, tu outi ko beta na Lubumbashi, tu beti 3 concerts na Lubumbashi, tu beti concert na Likasi, après tu beti 2 concerts na Kolwezi. Tu zongi siko mboka to eko se ressourcer pour source ma frère za kini. Siko to obima na beti mbalo lemsu. Et dépend de l'agenda ministre excellence Papi Nyango. Lemsu to kenesko kisangani. L'homme se trouve qu'il Goma ou bien Bukavu ou bien Mbandaka ou bien donc un des cas programme il y a ministère et même abisso donc tout tourner sous. Allez tant que ça me soucie senga elanda lokolo boko misuso alandi biso. Mot de la fin na biso mot de la fin na pour nous clôturer na quelques salutations. En 3 mots de la fin na obala.
Nabalate mais naza engagé officiellement. Là ça peut être. Naza engagé non nabalité. Là ça. Bon en tout cas pour naza na mobile mo benga na pesa. Bon tu vois les arrangements juste pour amuser le galerie quoi donc puis Roger c'est toujours comme ça puis qu'il y a salle théâtre. Donc affaire en théâtre peut te l'obélité. Na bosana ki na tuna ki o komisusu na renaissance na côté qui théâtre té ce que na no biso mo di solo théâtre côté qui théâtre tous continuer. En tout cas non ngala za acteur ngala botama vraiment un artiste hein? Et là, on va phénomène là, dire soba après ça un espace na Lisboy Fondation na beta ba plan là mais c'est pas dit que na za acteur il y a phénomène là dire sobé mais na za art wana au moins tellement na memo dans aucun de mozonga bino nyonso bokomika e pa wera toke koto yo Papi le Prince et pas wera yo pe koto Papi le Prince et pas la dire sobé yo pe koto pas la dire sous sobé bino nyonso bokomika ba to la dire toni to landi koko mosaka mutabanda makambo Koko Mosaka pas via. Koko l'abso Mosaka mutabanda marambo ya total te soit pour le bara c'est qu'on appelle artiste. Maman peut au moins Koko Mosaka ya zab na massa baka koko. Obika koko. Wana yo te do benga koko. Donc ancien joueur a vite appelé à l'époque ya tawana. Donc ba betana Koko l'abso Mosaka. Donc ya omoni tant tout monde a joué pas via. Ndo moni biso pe to landa. Président le belaki le côté soit monimino beaucoup mieux na makambana assez dérangeant. Président ça da palpiter té. Il habite le président ça da palpiter té. Ba toi palpite o bi bango. O zara ça monelo muke a palpiter. Té. Mobala wa moi cité. Mobali faut za mobali. Surtout ça leader. Mobali pendel faut za mobali pendel lenda. Il y a un monil je n'ai pas dit qu'il y a un salle mariage. Après ça, présent, où est Rasson $32 000 dans le mariage. Où est Rasson a taliga habité. N'a pas piqué mon amant crise. Il y a un moutou sur ça, il y a piqué crise AVC. Où est Rasson a tiki. Où est Rasson n'a pas politicien, n'a pas venu baler fort. Où est Kabela qui est fort. Mais les lois de temps sont à TVT. Social mninga. Ado talara qui non. Solidarité. On comprend. Merci président Ouerason pose à hypocrite. Monte sengala zalora Ouerason à hypocrite. Président Kofolo Mida aussi que ça la concerne emo ah. Invité à président Ouerason boye. Bato ando banga. Babengi Ouerason. C'est que Ouerason a sali clan. Yana Kofolo Mida. Ouerason a fallu Yangana pa kima kia boya koya tito le belango penan yangana pa kima kia boya koya Ouerason a boya gité a boya peta ko boya la président Kofolo Mide appel na été na bi que yo pe nos amba invité pe dans la fête je ne suis pas sûr que Kenyonso mon souvenir ndime au Kenya mais comme la souko azala qui vraiment invité spécial il y a peu importe ça invité spécial on comprend. Peu importe, aux invités spéciaux. Mais il dépend de la disponibilité. Tu as une opération, tu as un ambassade. Tu dépend de la programme ministre. On comprend. Excellence ministre Papi Nyango a disposé que tu as Bruno Machuda. Ouais, Bruno Machuda, je suis le mot de la fin pour nous clôturer l'émission de Bissom Koulalelo. On a quelques salutations. En tout cas, mot de la fin, c'est pas André. Mot de la fin, yo. L'émission comme un souka. Vraiment, la pression. Normalement, on a besoin de Marie. La pression, merci à Buckingham. Donc, bon, so besoin qu'il y ait ya bolandi lola ka Congo mwana mboka pire jo matata mabino na pesi bino matondi mingi oliboso ba talata zaki ya bino molobeli na tina boyanoli na mituna nyonso tu ya mama na biso awa sombele suka bisanga bolobo suka bingwale maluku suka Kinshasa numéro na ngeza 09 98 12 30 62 09 98 12 30 62. Sans oublier code Yamboka ya Willy Mouchenou plus 243. Na pesi mote pas Dr Ig Malongi na Lubumbashi azotala biso Ig Malongi na pesi mote pas Dada Muzinga la nouvelle génération
napesi mbote pa MDD Fiston Ituku MDD na bosanité Lionel Masenga napesi pe na Paris Chicago Lufeka Fenanga Boubou Lionde la Likunzi protège napesi mbote na Mouze Kiams un garçon propre na Namibie Bami Tukebele napesi mbote pa Kletskabe ya Corino plus important que les coltons Kletskabe ya Corino nazomona Mike Mouye et les Gégé de Colosi nazomona donc Felito Mondo Serge Viocolo ba Serge na Paris Armel Etanga Ali Konde et Peter Mona Niamekila Kalate Broyoka et Peter Mona Niamekila donc maman nanga na bosanité go pesa Shell Dantsukula maman na Josué na Lyon belle de belle na pesi ba bisou ebele na pesi mote na Nana Kamanda la Cléopâtre à Paris. Oui, dans la Cléopâtre à Paris, Nana Kamanda na pesi mote kota nao, muta kota. Nana Kamanda la Cléopâtre à Paris na pesi mote na masa nanga Arma Louvezo de Switzerland na pesi mote Chimene Lumbu Sanza de Switzerland na pesi mote Marc Claudine Kinwa Maman Nelly Musei Mami Lolendo siko na ko sukisa na exaucer ngiama egladi ngiama pourquoi pas na oyo aza modèle ya ba maman. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On a rectifié le quoi, celui qui trouve une bonne femme. Celui qui trouve une bonne femme comme si de Jimampata trouve le bonheur comme Werason a trouvé le bonheur. Ma Sylvie, benanga na pourquoi poto solo la asideji. Na koko kate koka mwangai moko sokili kambo mama nanya ko konsolenga yone sipo pasinanga ma Sylvie viens me consoler yaka mama Baster mama koboyate voilà ce que il est le patron d'Abisso. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, ainsi que chers internautes. On a passé un gros bisou Bissika Bozali et Zaki Roulin Toumba, la diva de la presse, autrement appelée Donabéja de la presse. Na caméraman, réalisateur, il s'appelle Titika Dima Mobutu. Na Pessimbote na Eliane Foukou, na Allemagne. Na Pessimbote na Denis Chamala. Na Pessimbote na Ogi Kashala, na Pessimbote na Titi Étoile na Canada, na Pessimbote na bébé na Nolan, na Pessimbote bambote belé pa ba fan na nganya so balinga ngai. Donc ce que moi na boa ki ote ko se déranger na ote c'est que osola ki bien te yangwana nde li solo ezande likambo li solo pour musala ngonde yangwande makambo na linga bino mingi bozala toujours branché na www.congoswisstv.com ya yemo commettre John Simao et moi je vous retrouve à la prochaine. Bye.